Parce que tu sais que ton veut pour quand il est près de toi, tu sais les rumba, beauté est mérité, prix Nobel. Beauté est de parler tempo, ezakaka yango mokoki kopesa na bolingo véritable. Parce que Shabana protégaka nga lokola lichombe na province. Okomesinga lokola resapa naufrage titanike. Kolela ngai ya jama, Gisele Rumba, nana lobe yo mwana. Teleporte fiable mokona kabe shit. Alilaka na kumilaka ilokola bebe ya emwa. Ekila mwenga pesa kila mwenye sura yedeo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na magema. Kolela na ya diama, Gisele Rumba, nana trouble yo mwana. Merci, et paille, merci na Esther Akaloukou, bonsoir, merci na yo pour na bouquet. En tout cas, merci vos appels na Diamant Noir TV, voilà, Diamant Noir TV na bino, ndenge tolobaka, chaîne na bino, où ezali antenne ya liberté d'expression, awa tolobaka, nyonso sauf kofinga. Bonsoir tout le monde, bonsoir Pierrot. CCDP Odombo, bonsoir na yo. Bonsoir maman Balobana. D'accord, voilà, merci. Toza pena makambu ya mboka batu bazeli mwa mingi batu na dia badlandia diamant noir. Bakondi ya diamant noir bayebisinga ke ndenge nini papa odonzo lo bate makambu a ezoleka bato bakiti Kinshasa. Mais poto banda non wana te tutuni nanu ndenge to banda na mboka na système na biso na diamant noir oni CCDP yo zali président ya CCDP batu ono so bayebi bazolanda. CCDP zo kene ndenge nini mouvement na bino oui bisa biso. D'accord, ça va. Merci. Tout d'abord, bonsoir à tous. Tozi moi retard il y a quelques minutes. Ndenge to kaki ki to yokana ki to banda na juste ozunga pe nazaki libanda tina kota na installé et téléphone pe bazaki quand même moi la perturbation moké mais c'est ça va. Donc c'est des pays bien, ils allaient groupe de pression, il y avait résistant. Tout ça très bien. Ok, vous êtes très bien, mais vos réactions à les Kindeni, le président Sika, Abimina Congo, où ils allaient Félix Tshisekedi, mais Bino, le bilo roté, toujours comprendre, donc vous s'épeli, parce que Marambo Sili, donc combat et Koufi Sili, tout va bien. Bon, d'accord, Gisèle, au moins, le problème, on a tout d'abord posé question, na omenga na komeka ko décortiquer un peu na ba possibilité belé. Combat na biso o biso to bundaka, ils ont un rapport na ba élection, ils allaient organiser par Rwanda. Combat na biso ezaki combat ke ba occuper biso na ba paya. Pour na ba Rwanda ba exister, ba créer pe groupe moko ya ba congolais ou ba latisi ba étiquette ya opposition pour na ba miroiter peuple congolais, ba ko sa peuple ke biso na terrain toujours bunda et toujours kende ba élection. Aussi longtemps que bateau ba sali biloko wana biso to yebi ke ezali pour l'intérêt ya peuple congolais té. Parce que problème à Congo, biso ba résistant to examiner ki yango to yebisi ba congolais malade à Congo et kobika na zela ba élection té. Raison pour laquelle ba congolais ba sali erreur ba kena ba élection 3 fois dans même système, les lo oyo bato belé ba comment comprendre que changement ya mboka na biso za na ba élection té. Donc kobenga Tshilombo président, moi personnellement ezali kozo finga ba congolais oyo ba kufa, ezali kozo finga ba mamba femme violée o ba na mboka na biso. Eza lokola oza ko humilier ba congolais oyo ba soutenaki IDPS par ignorance ba zaka na porte na diaspora, lelo ba ko se rendre compte que IDPS ndé emema ki bango na libulu. Donc dans sens wa. Mais biso no sotoza ki ba peuple congolais to bande ko luka président ya Sika Bima et ke Kabila Kendi. To yebi ke bino ba résistant bolobaka ke makambo wana etali bino te me boza bana mboka bozo bunda pona mboka na ezwa kimia. Mais tango nyozo ba ke makambo nyoso ya élection etali bino te siko nini o etali bino. Bon,
omoni Hippolyte Kanambe avant Diwana depuis 2001 Tilelo a sali déjà 18 ans. A coquisi déjà 18 ans. Top, a coquisi 18 ans juste. Politique au Rwanda ba sali na mboka na biso eza politique moko ya terreur. Soki oza d'accord na bango te, soit oza na prison, soit oza na cimetière ou oza libanda. Problème à Congo, ça n'a rien à voir avec les élections pour y avoir changer ma na mboka na biso. Parce que ba Rwandais oyo bavandaka na mboka wana o bazali na pouvoir o ba excuse-moi ba boma ba congolais ti siko baza mutake ya zate. Et ça, un certain général comme on a Obed. Azalaki commandait à des régions militaires, Yambujima et Nakananga. Obed Azalaki soka bimina fi, Nakananga ou Nambujima ya sisi ko bimana yo akia bomio akundio. Lelo Obed Azak toujours na Congo, Azak na bagalone à généraux. Moto a simbi logistique et armée. Comme on est Mali, c'est un Rwandais. Ti lelo Mali Azak toujours na logistique à simbi ango. Grand frère propre ya Ruberwa. Oya Azali oyo Rubero anomaye chef coutumier na Minembo. Est-ce que Bomoni est déjà zongi na Rwanda? Aza toujours na Minembo, aza toujours chef coutumier. Est-ce que Hippolyte Kanambe a pesi bino pouvoir? Non. Est-ce que Kagame na Museveni ba pesi bino pouvoir? Non. Bazo miroatende bino que non, soit disant situation changée nango. Mais Tilombo aza ne loko mon côté na maboko naza na pouvoir mon côté à part ka aza soit fait de pouvoir, soit fait d'argent. C'est un traître. Atayi ne bino. Et loko moko changer les alités. Et loko o facilité biso le loba résistant. Bande ko belo bazaki na ba doute. Ya ko lobaki non bino bolingi ko sangana te bino bozo boya nyos tout lelo au moins 85% va comprendre que kolanda ba politicien les erreurs et surtout kolanda IDPS on les erreurs moko monumental. Donc IDPS c'est sikoyo ami bimisi que non azalaka na yete pour l'intérêt à Congo. So lelo toye siko ko yibsa ba congolais ke ba zapene no dossier ba politicien ba s'engager siko na liti ya malamu poto libérer mboka na biso. C'est ça. Mais biso tomoni na moni bande ko bandi ko mamenga na ina tuna question bino ba résistant ya monde zaki titre na biso na pokwa lelo tomoni ke batu ya UDPS parce que ngamo na soli na bango ngamo na soli na ba président ya UDPS mususu o bazali ana poto musu bakiti déjà na Congo onde kwa komia tuni ba nani bakiti batu ebele mais autant ba kombo batu awa te menga na lobi o ezali batu ya UDPS ba sengi na bino ne surtout ba résistant ba combattant bokita bo rejoindre bango po bo sangana bo travailler pona mboka yango to tuni lelo lokwa to yambi papa odon est-ce que bino boza capable de kita na Congo bokende po bo travailler po bo libérer mboka wana? D'accord. Omoni ndenge lobi ke bato ya IDPS ba sengi bato ba kita na terrain nazoyi bato bazo senga banani parce que IDPS combat na bango bango mo babi ke combat na bango esili lokola combat na bango esili combat ya résistance au biso to bande ko sala parce que ngana sala ba na loba biloko wana depuis kala ke biso na IDPS to zaki combat moko te ezaki un peu complication moke ba congolais banda comprendre discours na biso te banda comprendre pe aventure IDPS banda ko sala te parce que IDPS chaque fois bango nde ba bande ko pesa ba Rwandais ba beki na ko fungula moi parenthèse moko moke na 1997 97 tant AFDEL ezoya ba Rwandais bazoya na Laurent Désiré Kabila parce que ba Rwandais ne bayaki na Laurent Désiré Kabila ye mutayaki na bango te bango de bayaki na ye tant ba Rwandais bazoya ba commune entrée ya ville province ya Kinshasa ba service à Mobutu et comme ko mobiliser ba congolais ezo sa bango ke non wana baza ba congolais te baza ba Rwandais muto apesa ki fait vert na ba Rwandais ba kota na Kinshasa ezaki Tshisekedi Tshisekedi ayebisi ba congolais ba kinois ke non botika bango ba kota baza ba ndeko na biso bato wana ba koti tant bato ba koti c'est le même Tshisekedi ayi lisusu ko lobo non to senga bango facture to futa bango mbongo bazonga mais tant ba kena Sun City na 2002 Tshisekedi akena même dialogue wana na ba Rwandais o ya lingaka pesa bango facture bazonga akomisi ba congolais ba participer na dialogue soit des intercongolais ba yi na 2006 Tshisekedi a sali ba aventure na 2011 Tshisekedi a sali ba aventure tino ndenga ki okufa sikoyo a passé bâton et pas mona na ye. Donc IDPS atikala jamais ko lutter pour l'intérêt ya Congo. IDPS jamais alitaka pour na kobenga na Mobutu na pouvoir preuve année Tshisekedi azaki meilleur ami ya Mobutu lelo makambo to komi nango lelo et komi ke ba congolais bazu IDPS ndenge ni ba bande ko se comporter en face na biso lelo IDPS eza lisusu ya kobomba te ba trahir Congo. Chilombo a signé ba contrat moko oyo soki ba congolais ba moni yango et ozala scandale
na problème ya kolobela lisusu makambo wana te ezali ke IDPS asali choix na ye andimi kokota na système ya barwandais andimi kokomisa Kanambe partenaire na bango officiel. Vraiment désolé ya koyebi soki tozaki komba moko te na bango biso tozo continuer chemin na biso bango pe lokwa bakye na bango na majeur na barwandais ba continuer ya bango. Mais likambo makambo oyo biso tosoli na yo lelo tolobi namoni kombo moko oyo ozobenga nayebi te pourquoi ozobenga kombo wana epai ya Félix ozobenga Fantomas. Fantomas elakisi nini parce que biso tolinga to comprendre nyonso ntango opesi kombo ya Fantomas eloko nini oyo asali ya komi Fantomas oyo filme totala kala elakisi nini signification nango eza neti nini na kombo Chilombo nazobenge Fantomas parce que façon alati bilongi ya bakagame na Museveni na Kanambe bino mo bo comprendre nango te. Garçon wana ateki penza mboka wana sans état d'âme. Ateki penza mboka sans état d'âme. Comment na bandeko bazo soutenir ye, ba fanatique o bazo soutenir ye, na groupuscule mususu ya ba tribaliste ya baluba o bazo lande na loyenge. Cela veut dire batana ba dingi mboka te parce que Chilombo a hypothéqué mboka pa ya ba Rwandais. Donc sikoyo nde sali biso malamu combat na biso etikali bien. Embrouillement nyonso IDPS bandeko ya nango ezali lisusu te. Ibango moko bato IDPS bayemba kizongisa ye na Rwanda. Iye moko Chilombo abenga mwana ndeke imposteur. Iye moko Chilombo azo bake Kanambe azo mériter te à vivre na mboka wana. Mais comment lelo muto na kokoma partenaire na bango? Partenariat na muto la kisini. Donc soki muto akomi partenaire non, cela veut dire au valoriser muto wana. Na siège IDPS 8 morts, batumba siège ba betalance roquette na siège on a 8 morts. Tomoni ba petit rosinde ba bomi bango. Tout le monde va fausse commune partout dans le Congo. Comment les lots motuloko la mende, bataille des pes, bah comme bon menda comme modèle, menda comme exemple pour na bango. Motuloko la Kanambe, bah comme ses partenaires, bah comme comment la Kanambe la valeur. Donc combat na biso na IDPS, c'est qui combat mon côté. Ngai pensa koya ko beta c'était sur IDPS, et ça n'a aussi le remonté. Et l'eau koka na ça va congolais, occupation biso to bande ko bundisa, ti lelo ezali. Il balingi ba bomba na kati ya IDPS mais biso to yebi ke bazali. Donc combat na biso zali ke il faut to sala makasi to bundisa ba paya o ba occuper biso o ba juba par la force. Combat koute komi kitoko. Po ba embrouiller wana IDPS ba longwe. Parce que nga déjà banda kana nanda ba ke to zala kana bango te bazo kosa. Lelo eza officiellement ba longwe ba ke na major parce que Kanambe nani Chilombo azana pouvoir mon côté législatif na kati mboka wana mais mama omba ye Chilombo balobi ka gagner na ba élection comment na ba élection législative IDPS a joué ce qui vraiment IDPS a sérieux a gagné na ba élection présidentielle là tondimi yango sikoyo na ba élection législative na ba parlementaire na kati ya parlement na bangwana na ba déshonorable PPRD et bimi troisième baza majorité na kata parlement. Ozo mona te qu'il faut zakali boma pondi maplo kwande mwana. Wana na kena voix bato ba obeta masolo ba élection. Balobi ke Chilombo muta gagner ba élection. C'est vrai, to boy na bisoté a gagné ton dimi kasi a gagné ki. Donc yepé fala kaza la majorité na parlement. Mais na parlement aza minorité. Hippolyte Kanambe yemoko aza au moins 300 députés sur 500. Mais tricherie wana eza nango kutelo ko bomba te. Nazo benga ngo tricherie na bato balobi la ba élection. Parce que nga résistant masolo en italingate mais ce qui toke sikoyo mutu oya gagné ba élection pourquoi il faut pas promulguer victoire naie na ba 2h 3h du matin yo lobi ke o gagné ba élection ba rappelé soit disant bato état de droit mais bazo promulguer résultat ba élection présidentielle na 3h du matin c'est du jamais vu nulle part ailleurs est-ce que wana mutane wana gagné ezali ba arrangement oyo Chilombo asali na ba Rwandais arrangement basali mona ndeke akosimba nyonso d'ailleurs défense et aux anamaboko ba Rwandais intérieur et aux anamaboko ba Rwandais affaires étrangères aux anamaboko ba Rwandais finance et aux anamaboko ba Rwandais gouvernorat ya ville province ya Kinshasa et aux anamaboko na bango gouverneur la banque azamuto Kanambe ba service nyonso o ezali service sécurité militaire sécurité civile douane tout et aux anamaboko ba Rwandais Chilombo za président na non côté c'est ça ma question aza président côté. C'est ça que nous avons des fantômes. C'est ça. Mais bande kondeko oyo azobenga na fixe sansa azobenga na fixe parce que toroyamba na biso yango te
donc obenga no na fixe te soko olingi obenga okomelinga ngande na kobenga bino awa donc kobenga te po soko oyebi numéro nanga eza na ntina tobenga sina pekisa kobenga biso na fixe te merci mpenza mpona ndenge boyoki nde nalobi merci na bino papa donc tozongi na bakestion tozotuna tolobi boye makapo makambo kongo eza sho bato nyonso tunde balobaki babi baninga na bino bakiti ebele tant tolobi baninga na bino barésistant mosusu bakombata mpo ndeko wana tuni banani yango bakiti yango sikoyo diamano waninga loba bajournaliste mpe ebele bakiti nga mpe ntango mosusu na okende boyebi mpe te tomoni bango na Kinshasa bazosepela donc balobi porte eza ya kofungwama ntango bolobi ke Félix azotravaille mpona Kabila mais ntango bandeko wana bakiti baleki na aéroport nga mona tali baleki tranquillement basali bango eloko te babundisi bango te mais pourquoi pas bino mpe bokokosala ndenge moko bokita boprofite bomona bafamille botikaka. Bon, maman Gisèle, omoni combat autozo bunda oyo ngai personnellement ko voyager le belangelo monte. Peut-être bato mususu azo luka mata avion po baye baye. Omoni combat na biso to sala to zaki na ba infiltrer belé na kati ya combat ba se déguiser ki combat okundela mboka. Et majorité ya bato wana ozo tala bango bazaki tout à ko changer position. Soki lelo Chilombo sali ba aventure na ba Rwanda balandi Chilombo. Soki mokolo mususu Kanambe a telemeli bango babengi Kanambe Rwandais. Donc ndenge ba ke Kinshasa baza libre au Kinshasa. Nga ça fait 14 ans et pardon 15e année en gros. Donc depuis 2004 date nanga soka nazaki na Kinshasa. Mais de 2006 jusqu'à 2013 na Kina Brazzaville 7 fois. Donc so lelo na bina mata avion na kende pays moko Afrique muto Afrique sanga osalati. Mais mukolo oyo boko mona biso na Congo. Boko tika la komona Rwanda moko tazana kati ba institution mbokama. Ça c'est ma parole d'honneur. Mukolo oyo boko mona biso na Congo. Jamais boko mona ba service à ANEL ya demia peu ezalaka na aéroport Njili ou ezalaka na Pichingobila kaka ba tête wana ndeko boko mona bango baza toujours na place wana. Donc changement jour ko salama. Boko mona ba Rwandais oyo baza na Congo misusu bako kima bango moko sans bopesa bango autorisation ya kolongwa na kati ya mboka wana. Félix Tshisekedi a collaboré ba s'arranger na ba Rwandais a pesi bango tout bango kutunde ba yeli ki yo ko salaka wana comme étiquette. Tant na so mona bandeko bazo kitala Kinshasa. Bon, tout le monde a quitté Bala. Azaki au moins 700 conseillers. Donc, tu le montant, ça, vous en avez 2000. Parce que le service à ANER, où il est sur le terrain. Et ça continue toujours à fonctionner. Le service sur ANER, Boma Barossi. Le service sur Boma, petit n'a pas de na Kivoana. Ou Batumbara na Kachanda. Le service sur ANER, sur le terrain, ça continue toujours à massacrer les Congolais. Changement salamité. Nga elo kokana koyebisa bande ko na biso bazana kati ya diaspora. Il dépend ezaki loko na biso sauter babimi. Ça c'est si il faut tika na combat oyo ba embrouiller wana bazali sous-sauter. Parce que tant on va ko sabino ke Tshisekedi ba kei na Ibiza na Venise. Tshisekedi dans le cas devant tout le monde à Niaki yango. Après quelque temps après il condiment. Tout yi ko sabino ke bazala ki déjà na ba pour parler depuis la nuit des temps ba bande ko solo là. Tshisekedi ye moko Félix ayebisa bino ka sala ka cop. Mais azo sala cop ango siko na makila ba congolais. Les lois soit disant à président de la République. Mais le problème n'est pas à la présidence. Ça n'a rien à voir avec le combat. Et ça fait que yé a kéina batu na bango. Le quoi bango avec le combat la bango ici, il va bien ceux qui 40 ans, ceux qui 38 ans, il y a combat. C'est bien bon ba kéi biso to continuer combat la biso parce que ba occupant au biso to belé la ka, baza toujours na kacha système. Système est toujours na bango parce que vous se retrouver bon moni menda za ministre. Vous se retrouver bon moni obé mina comme ministre. Vous se retrouvez bon moni Kimbuta za ministre. Donc cela veut dire changement et ça la mina ngote pour bateau ba bomi ba congolais. Bateau ba massacrer mboka wana. Ba tie pays na chaos. Continuité na bango toujours en collaboration avec l'IDPS. Ça n'a rien à voir na combat la société. Ngai esengo na ngezali ke IDPS abimi na poisa parce que biloko to banda lo bango banda kala. Bato bande ko traiter nga oza na haine tribal oda linga ka balu baté. Ça n'a rien à voir ko dénoncer Tshisekedi na famille ke ba te kamboka. Est-ce que ça qui na rapport ya lo bakena lingi balu baté? Non. Et ça là qui baza ba très très bazo kosa ba congolais lelo lokola ba bibi na poisa ba kende na bango soki mutake Kinshasa est-ce que ngala ko pekisa muto matavion mais eloko kanga na yebisi oki mukolo oyo biso ba résistant to nyata mboka wana mwana wana ya ndeke politique Kanambe oyo akomi lelo partenaire ya bato IDPS boko tika la ko mona yete na mboka wana na position de force ba Rwandais oyo ba massacre biso boko tika la ko mona bango te nde objectif ya komba na biso yango wana. Donc, mutu soka ke Kinshasa kuna, azo ganga, soka zolo ba, ainsi de suite. Aza mutu, ngala ko peksa mutu Kinshasa te.
Et ça mboka la biso nyos tout. Ceux qui mutamoni kenga kenaye, asa libre. Mais combat dans ce contenu nous sommes. Quand tu sali biso bien to sali siko yo séparation na ba traître. Parce que oh ti c'est que da sali IDPS sali. Même palo a te kakamboka wana mais na niveau te. IDPS pena a te ki mboka penza malamu bien. Donc andi donc lelo yo mutuloko la kanambe a commis partenaire na bango. Mutuloko la kanambe a commis na titre moko honorifique na kati mboka wana. Ça c'est la haute tradition. Biloko toloba mboka la. Donc IDPS ezalaki nango wana kaka pona ko détruire le peuple congolais. En plus babandi yango depuis kala. To bandi déjà na papa na ye Tshisekedi, to kiti na mwana. Donc chaque fois bazaleka ko embrouiller ba congolais, chaque fois bazo memaka ba congolais. Donc soki biso toza ko orienter bato na voie ya libération, IDPS azalaki toujours place wana pona ko désorienter ba congolais. Basala yango plusieurs fois. Plusieurs fois. Bato bazo sepela ki bazu pouvoir. Bato bazo sepela ki ba Kinshasa. Est-ce que nana pekisi ba? Parce que na moni ba biso ba Kungu, est-ce que pena pona ko kene Kinshasa? Soki nga na lobile na ke na Congo, nazana ilamba na osomba te, nazana mo belé na ozwanga na kei, nazana ba valise be na okanga na ke, mais na ko kende te pona satisfaire libumu nanga. Et bongo batu oyo lelo bazali na ba cimetière na ba fosse commune. Ba am na bango ko lelati. IDPS wana ye moko ba boma batu na kati ya siège na ye. Lelo to moni ba Rwandais misala ba sayi na kati ya mboka na so. Félix azana pouvoir na armée te, azana pouvoir na sécurité militaire te, na sécurité civile te. Ako contrôler le moko te. Aza président na modèle ni, na ebité président ko benga aza président ya Gabro na bango wana ya IDPS ya limité. To aza président ya groupe ya ba fanatique ya ba luba o bazo landa ye. To aza président banani po nga na zo linga na yeba. Ta mususu ngani na zo comprendre question na binote. Parce que na tika ko mona te, mutu momi ba promulguer do ba nommer na 3h du matin. En plus, bato IDPS bazo ka sonité baloba ke bango baza bato état des droits. Victoire na bino bazo promulguer na 3h du matin. 3h du matin bazo promulguer bino go gagner mais c'est que boza maboma. D'ailleurs les victoire mutako c'était en angote. Hippolyte Kanambe basali ba arrangement. Est-ce que boyebi ke Kagame na Museveni bazaki na Kinshasa? Mais Kagame azaki d'accord te? Kagame azaki d'accord te lingaki akita bango basengeki bakita na kin balinga baki ko contester makamno selekaki wana siko ndenge ni yolo baki azaki na Kinshasa basoli suna bango. Kagame azalaki na Kinshasa, Chilombo azalaki na hôtel Béatrice côté Bacheye, Kagame na Museveni na ba service na bango bazalaki na hôtel du Fleuve. Basololi na ndenge ngano to solabo. Ya zaki na ba service muswa aner. Bango ba yebiseka ke yo kozala comme président. Biso moko to kosala gouvernement na biso to PCO au promulguer yango. Ba service nyonso o biso to zala ngo eza problème na yo te. Yo tigala ka kozala soki président na yo na bondo mona na Kinshasa mona ndeke paza na cortège na ye. Ba mende ba otambola nde ba tambolaka. Ba kimbuta ba oza toujours na ba cortège na bango ba 3-4 jeep na ba soda na bango. Chilombo pe akozala na ba fanatique na ye o mususu ba uti poto soki na yebite soka o créer soki 2000 postes ba entourer ye ba zala na ye. Komba na biso nde komi siko malamu po IDPS ibandaki ko embrouiller komba oyo. Lokola ba bimi siko nde to tikali malamu. Elo nga na oyebisaka ba congolais bozala na émotion te bo vivre toujours par émotion te parce que makambo to bande ko yisabino ngo depuis banda kalaki biso na IDPS toza komba moko te mais ba congolais ba yokaka toujours na retard. Conséquence nango yango yo. Donc problème na biso lelo IDPS lokola akei azalaka déjà na biso te mabanda okosa. Lokwa IDPS abimi akomi na kati ya système, ça c'est bien, biso sko toluka ndeni to sala. Parce que Museveni na Kagame basala ki choix entre la muka na cash ba monike et pas ya cash ba kozala quand même na profit ebele ba ozama makambo ebele parce que la muka ta mususu pe ba koki ko banga ba contrôler bango à 100%. C'est ça. Donc moni basali choix mais bango nyoso bazaki batuna bango. Na côté bango nyoso batindi ba na ba élection mais ba Rwandais parce que bazota la place ni bazana intérêt mingi. De basali choix et pas ya Chilombo. Donc Chilombo déjà ninga zaka na Uganda pas Museveni. Asinek dia ba biloko nyoso tout. Ba ko sali rappel ici na Kenya. En plus le 30, le 31 na Butu Kamere Chilombo. Bazala qui est pas ya garçon moko azobenga mana komba Fortis Fortina Before. Yé mutaza coach ya Chilombo. Bazala qui na ndako na ye baliaki ensemble na Butu. Donc masole belé ba betaki ba paki. Na sens wana. Makambo oyo bimisa yango eza parce que linga IDPS po biso de bio banda kala yo zaka na ena makasi na contre IDPS okuma toujours makambo mabe na Facebook na biso to landa yango eza parce que linga bango te to parce que zolobela ka mboka pona ba pepe nyonso. Mais moto abimisa ka tango monaki photo na Uganda na Museveni. Nga moto na tanga komba garçon na te. Fortina Fortis na Uganda.
o azaki pembe na Chilombo bino webi ou Fortis webi etenga na ebi pourquoi na tanga Biso kombo na toyebi ete. mais ngam na bisa kombo na etango na bimisi kombo na ye moko Fortina recruter tabi comment o doit yebinga mais tant obetelo masolo kazaki na ndako ne okalisi azaki na ndako na usana Chilombo azali mwana musala na bango bato bazo tinda ye na makambo nyonso osala wana malobo ezobima na monoko ya Félix eza maloba na ye te eza barwande de batie yango alobaka na ye Félix asala politique te asala cop na ye papa na ye asalaka cop na Masane Mobutu mwana pa komi kosala cop na barwande problème na biso ezali ke toko continuer combat na biso sans IDPS eloko kanga na koyisa ba congolais d'ailleurs na ba biloko nyonso oyo asigné wana batielaki mpe dossier ya musique na poto ezonga Kagame na Museveni bayebisaki il faut ça l'effort kozongisa musique na poto kasi po combat estili bato babi combat estili kasi combat ya IDPS nde esili bango ba aventure ya IDPS esili parce que ce sont des aventuriers aventure na bango esili bakende pour Kagame na Museveni souci na bango ezali ke soki musique ezongi na poto une grande partie ya ba congolais bako se focaliser sur na makambo ya Congo te ba hôtel la musique parce que souci ya Kagame na Museveni yango wana balingi musique ezonga parce que so musique ezongi na poto pona bango bayebi ke non une grande partie ya majorité ya diaspora ba bando betala bango comme solo musique ba bosa na solo Congo parce que le quoi to bloquer côté musique ba congolais nyonso olinga makambo nyonso olinga ngote bato nyonso ba braka siko miss na bango vers makambo ya Congo donc le la makambo ya Congo est très important bazo luka siko distraction oyo koki ko longola une grande partie ya bato na kati ya makambo na so diaspora et Chilombo a assuré Museveni na Kagame que non akosa l'effort azom sa musique na poto là to yebi yango. Donc, toujours signaler déjà les Congolais pour pas comprendre et l'eau qu'on y des ça. Donc, pour la Félix, Azani n'a souci à les Congolais. Les Congolais, nous sommes à wana, ba fausse commune, partout dans le Congo, ils sont concernés. Il y a problème, il y a attendu ça, les Boumouna, Matama, Nendeng, Zawana. Allez, si quand même, moi, bateau, bazo, landalande, moi, bagnet. Et si, d'ailleurs, pour tout IDPS, Nengezana, la IBSA, no banda kalaki. IDPS existe à Kalamote. Ba Rwanda, batika, qui ont quand même, pour la communauté, bino, que non, vous avez mon choix, disant, parti politique, moi, existe à Kalakongo. IDPS, ils ont raté. Et comment que loko na bango ba Rwanda bango moko nde ba comment ko gérant de tout ce qui va. C'est ça. Mais bato mususu bazoto na pe balobi boy. Est-ce que bino bandaka bobanda ko bunda non bosala eloko moko na Congo wana te bino no so ba résistant on bobundaka ba greffe international ba Patrick Efonja bozo kanga bozo lobelaka na poto combat eza normalement na Kinshasa. Lelo siko ba fungole bino porte bo kende ko bundisa penda kuna na kin bolingi te bokumo ba bilokita te bo donc bobanga na bino c'est que bolobela kana musika. Bon, Gisèle, naïbisa qui tout à l'heure depuis 2006 jusqu'à 2013, j'ai voyagé 7 fois dans Brazzaville. Pourquoi bino ba congolais bolinga makambo sur salama na molili il faut ba ko exposer na internet. Congolais ngi spectacle est trop. Et ça na batu musu bazana ba prison wana. Na kata Kinshasa wana. Et ça na batu musu bazana ba tambolaka. Bolinga makambo su to beta ngo apo ba kanga batu musu kuna. Yo ça si vraiment makambo to sale le côté. Sauf to banda ko échouer et ça il kola ba congolais manque à patriotisme na le koso. Na ko sali kamunga monte. Sauf to za 4 5 6 7 8 moko na biso akiko luba. Akiko teka secret biso to sala. Est-ce que to za sur na force au sale ko wana? Donc congolais lingaka nyonso to sala mulili to yeko tela bino na internet. C'est ça. Ya mono moni ba Rwandais ba zoka bino na Jewana, ba saleli bino Genève na ba Rwandais. Bino nyonso bo se focaliser vers Genève. Dislocation salami na diaspora, groupe musu seke ko soutenir ba Fayou, groupe musu seke pa Chilombo. Pour nani ba affaiblir ka résistance. Côté à Fayou, ba tikeli bino Pierre Lumbi. Pierre Lumbi a qui 12 ans, pendant 12 ans conseil spécial en matière de sécurité, il y a une politique Kanambe. Tout un coup s'est retrouvé opposant. A comme côté Fayou. Kamere écoute déjà te expliquer bino qui est Vital Kamere. Il est par exemple opposant côté à Chilombo. Ba accompagner bango. Moutoloko la Pierre Lumbi, azala qui directeur de campagne à Fayou. Banda ba aventure de Salami, Pierre Lumbi a lobi na minoni. Directeur de la campagne, il faut savoir que bango de ba gagner kiti. Ayeli bino ba preuve. Est-ce que ça nango? Est-ce que le barata makamboana? Non, azo lo baté parce que j'ai à Baronde zali comment diviser pour mieux régner na soko na bango quand ba gérer bino. Parce que on a Sun City. Baké na Sun City, baké ko signer ba accord global inclusif na ba congolais, ou bazali na soifé de pouvoir, soifé d'argent. Ba signer ba accord wana global inclusif na Sun City na 2002. Lelo oyo est-ce que okoki ko yebisanga kombo ya congolais nino asignaka ba accord wana ba Rwanda lelo azana poche de force. Azate congolais moko to asignaka ba accord global inclusif na Sun City, azali na poche de force. Donc fonctionnement ya ba Rwanda soko lingo comprendre ngo bien, il faut à l'opportuniste té, il faut à la moto alinga mbongo té, il faut à la moto aza observateur au comprendre ba tande bazo jouer na bango. Donc bazo mema bino toujours na chemin na bango. À faire des comptes, ce sont eux qui contrôlent toujours la situation.
babandi yango banda kala bamemi bino na baélection bakena bino na badialogue bakena bino na baaccord basali baconcertation ti lelo bango kandi baza na pouvoir. Donc bacongolais atozoyebisa bango ke danger ezali place wana bokende te baokende na bango soki bacomprendre ke eza danger ntango bakomosala marche en arrière omona mosu akomo yeso abi ah ndeko nanga vraiment namoni kaka komba il faut tokende biso kinshasa komba pena il faut ka. Donc congolais azali mutu azaka na objectif te yango tozomona lelo komona moto na bio naza résistant lobo mona moto yango te nakomi nanga moto ya politicien oyo oh il faut ka tokende kaka baélection solution na baélection baélection bokeye yango 3 fois Gisèle. Une fois, on comprend bino. 2 fois, ça va, mais il y a bien comme 3 fois. Là, c'est grave. Donc, il y a un moni IDPS lelo pour nanga loko la ba bimin na poisa ba tunyo so ba comprendre IDPS izaki groupe ya ba collabo ya ba très très. C'est bien bon si ko totika na combat ya ba résistant. Mutu oyo atokotambola na il faut sa étiquette na biso. Na lo ba loko chaque fois. Musulman soka ke na mosquée. Ata za milliardaire libanda mais na kacha mosquée a rekota kuna pieds nus. Donc azo respecter idéologie na bango ya islam. Jamais comme on a musulman na kacha mosquée azana bible. Il faut ça na Coran. Jamais comme on a chrétien na kacha église azana Coran. Il faut ça na bible. Mais comment va congolais ba ko ça la part des choses pour la ni le koso. En plus ba rendre ba bien. Le koso. Ya on nous montre que donc situation eza ko perdire na mboka na biso pour na nini. Biso moko ba congolais to lingi mboka na biso te meto lingi mbongo. Vital Kamerhe na 2005 na Paris na Marche de Romois tozaka na Marie Moke quand to bengani na Francis Kalombo quelque temps après Vital Kamerhe a komi ko luka biso tozaki ba meneur ya groupe parmi bato lukaka ngapi na kutana na ye na juillet 2005 Vital Kamerhe azaka na Francis Kalombo yo azaka na Francis Kalombo toute la question et pas Francis Kalombo to kutana na Marche de Romois na McDonald Moïse na Marche de Romois Vital Kamerhe a yebisinga clairement en face. Abio donc quand même alandaki makambino bo salinde bo benganaki réunion na so PPRD mais ça a besoin de quand même ba gêne to que nous sala pour tout mboka. Na yebisa Vital Kamerhe na bi niet. Nga jamais omona na Kinshasa na kende ko collaborer na Rwanda wana. Na misu nanga Vital Kamerhe afungola diplomate ba héros. Azo kabila batumbongo. Azo tala siko attitude nanga. Na beta ikara Vital Kamerhe yebisinga bisoko ko yate yeba ke pouvoir na siko umela. Lelo na mona Kamerhe comme opposant. Mais il faut ça malade pour ndimai. Donc hier Kamerhe quand ça soka bimisi mbongo so kabela batu ngana olenga. Donc ba yebi attitude identité ba congolais taza docteur à l'université taza professeur ataza na ba bac plus 50 soka moni mbongo mona comme trembler. Parce que identité na ba rwandais ba yebi yango yango ne bazo utiliser biso kana mbongo na biso moko. Ba élection oyo banda ba bandi ba aventure na bananga. Depuis banda ki ti na ndenge sili lelo ba dépenser 2 milliards de dollars. 2 milliards. Makambo na olo bango soki bananga ba oyo komba ka moi-même information muto ozongo wapi. Ba machine à vote ba ki osomba na Chine, ba ki osomba boye, ba zongo na ba bateau, ba tchango na ba train ba yena na Kinshasa, tout ba dépenser ba 2 milliards de dollars. Oui, 2 milliards de dollars c'est ko sala musani na kata mboka wana. 2 milliards eko ko tonga nzela de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. Ils ont moins 2850 km de Kinshasa à Lubumbashi. Eko ko tonga nzela autoroute ya ba confort ya poto. Mbongo wana il qui n'ont qu'à bonhomme au peuple. Pour la nini, ba Rwandais ba tia en Angers, ba zu ba zo ba moi ba congolais ba côte na kati système, ba comme ça on va aventure. Mutulgo la nanga. Nonga ki ba to zo ba nanga il faut appeler sa position. Mais nanga appeler sa position pourquoi? Mutulgo la nanga nanga zaki n'est pauvre malheureux. Les nanga za na hôtel mongo à 3 étoiles. Na côté avenue de Liège en face à Kankoko. Hôtel il y a 3 étoiles à Sombero na Gombe. Nanga lelo za na ba appartement en Afrique du Sud. Azumbongo wana. Ba Rwandais ba péchier. Bino ko kasi pena nanga ko sa volonté na bino. D'ailleurs na ba élection na ba information biso toza nango, Chilombo azwaki numéro 3. Même Chadari azaki libosa Chilombo. Ah bon? Mais oui. Wana nazo betela bateau balobelaka makambo ba élection. Nga naza na moto ba élection te, naza résistant. Mais loko eza makambo Congo, ba doni nyoso tomba pesi biso yango. Parce que tozo ba information zo ta par-ci par là. Quand toza na ba nyoso, ba bezo ya. Ba yebisi biso ke non Chilombo, pour la tuni mutu, on a dit, mais personne ne va élection, les gars, ils a dit, non, Chilombo a numéro 3. Chadari, tout à fait, il mais, wana penato, ebite, wa trop besoin de mamabe, parce que Chadari, a un batu balanda, qui n'est pas UDPS, va belé bon, est-ce que Chadari a un batu belé bon? Quoi que vous allez bosser? Voilà. Omoni bateau, mon awa, thème, on a limité, wana. Ouais. Sur popularité, aux anakata Kinshasa, bateau, thème, on a limité, bazara, ceux qui 150, ceux qui descendent. On a des bazar population.
200 personnes va tellement en alimenter, on a baronné la population. Chilombo a le numéro 3. En plus, a juste 17%. Bah, Rwandais, bah, arrangé na ye. Bah, arrangé na ye, pour na ye zalake. Bon, ndenge za, on a biso tout tika na kata système. Yo to chaka comme président mon étiquette. Bande konanga ide peso bazo kende kuna za na ngoka lokoso. Iza lokoso. Po ba ken hôtel Béatrice. Na moni kutu moko na hôtel Béatrice kuna zo tanga kombo na. Est-ce que ngana mandataire to tanga kombo na kuna? Ya moni nga za muta lokoso. Nani Sami na mona bango Sami Boyoko bazaki na sans rival na pese mbota passant sans rival bon séjour na yo ozapi kuna ye mtatanga kombo na ko bazaki bango mibale moko uteka Afrique disa zo tanga kombo na ka kasi ba sans rival mtu auti ha moko azaka na groupe na bango wana ba opportunité zo tanga kombo na yebi na nga pe yete na tindi pe tatanga kombo na yebi soki lokoso to ba fumbo ba wala bila bango kuna na yebi te d'ailleurs ba service ba Rwandais tie bango nyoso sur écoute na hôtel Béatrice wa makamu nyonso ba beta ba yoka nde ba lo bo tozo zela tilo mo so prêter serment ba mona ndé to sala bango nyonso ba yoka comment bokoza ba zo bande wana problème ezali wana ngana elo kana bo yisa ba congolais IDPS ezalaki groupe ba démon oyo e ambouyer ba congolais lokola ba kei na kati ya système ba ndimi ko komisa kanambe partenaire na bango siko biso to tikali na combat na soto sa lutte na biso. Parce que ba Rwandais tant bakataki communication, bakataki wifi, bakateleki bato Congo te, bakateleki bato Libanda. Po ba Rwandais ba yebi valeur ya bato bazo bundela mboka na Libanda. IDPS nde ba bomba na kimingi lokola ba bimi, c'est bien bo bakena bango. To continuer lit na biso objectif na biso ali il faut ba Rwandais ou ba fandi na mboka na biso ba bima. Biso vana ba mboka papaya. Mais ah quand même ba yebi biso. Comment mutu lokola Ruberwa ayaki na Lubumbashi comme étudiant rwandais lelo azana kati mboka wana za parmi ba décideurs mutu lokola Lubero ye mutaboma général Buza Mabeti mais Lubero vanda na kati mboka mutu lokola Moïse Nyarugabo batu wana na 1998 tango Laurent Désiré Kabila aventuré mususu wana ya Kabila wana alobi ke ba Rwandais bazonga bango bakimi mpona parce que bazali ba Rwandais te bazali ba Congolais te mais lelo bazongi na kati mboka na biso na kati ba institution ba vandi na kati mboka na bazo gérer ba Congolais wana les souci primordial pour na Congolais la résistance il faut batona ba longwa tant na zomona bato IDPS bazo traiter na za jaloux na bino nani na zo lobela ndé trahison na bino o bosali ça n'a rien à voir na problème jaloux na jaloux na na kamni problème c'est que bobimine na poisa ba Congolais ba yebaki bino te biso tant on a ko ba Congolais ki IDPS ezolia na ba Rwandais bobande ko wangana lelo ko so na besoin wangana te ba Congolais nyoso ba yebi bino ok na bino na ba Rwandais biso to continuer lit na biso mais jour to ko déboulonner ba Rwandais na bino nyoso ba to boteki mboka bo kenda ensemble bande ko benga ko botika ko benga ndeko tika ko benga nazo signalo ki naza en direct na kometa 10 fois tika ko benga po naza en direct donc ko benga souste papa odontolobi boye bino ba résistant banda bo banda makamba kumba bondima mutu te biso toloba na konza IDPS pona moni bande comme suba ko madiamano atika hypocrisie na éviter hypocrisie ngo ya nini mais biso tozo sola mamboka donc tuna ba question na mutu aza maile wa ibi makamba ninge lekra donc diamano azaka motuni donc mosali na bino nazo komisa ba question pa papa odon o bat batuna libanda tolobi boye bino banda bo banda bondima mutu te na résistance non bondima mutu te mais ngana yambaki mutu moko ya ndeko moko ya UDPS kaka ayebisi biso lobi que résistance ezalaka te katanga direct na bande résistance ezalaka te na politique et quoi pardon papa ndeko wana alobi résistance ezalaka te na politique oyo bino bosalaka parce que résistance basala yango sur place donc fo bozala mpenza na kati ya Congo ozotelemela makambo ezoleka na Congo mais bino bosalaka yango na libanda ole bien ofandi bien olati bien olobi ke nga nazobunda mpona mboka mais Félix aza mutu oyo atie vini en danger ake sur place lelo azwi bokondi mpo abundisa Kabila azwa moye ya kokende wana ezalaki azondima po azwa moye ya kozwa kiti wana soki afandi nde bomonaki nyonso to ekochange
mais bino botike les chances te bino ba résistant bobundisaka bato banda bobundisaka kaka. Donc voilà maloba wana ezalaki maloba oyo euti mpenza epai ya président moko ya UDPS alobi yango te bino résistance ezala na poto te ezala sur place ye azobunda sur place, pourquoi pas bino bozokita sur place bobunda kuna te. Donc maloba wana ezalaki bo expliquer biso yango. Siko tango Tshisekedi na bango tango Tshisekedi na bango abayeke bokangela nga Rwanda wana to songisi na Rwanda wana ezalaki résistance te. Tango bango babandaki koyemba nzembo slogan na bango bakendaki nango na baélection na bango alokutana na 2011 ezalaki nini zongisa na Rwanda te. Bango moko tango balobaka ke zongisa na Rwanda nzembo wana ngam na composelaka bango yango. Problème ya bato ya UDPS ezali ke babandaki koluka pouvoir. Donc pour na bango à tout prix l'essentiel qui va récupérer pouvoir va vendre na bango calme. Bango nde babandaki ko embrouiller bato. Déjà chanson wana zongisa na Rwanda ezaki composé na bango mo bato ya UDPS. Siko lelo baboyi ko zongisa na Rwanda comme partenaire na bango. Va travailler ensemble. Nous on va continuer notre lutte jusqu'au bout. Et déranger bango te. Parce que tant bon bazolo ba ke non boya ko bunda na terrain, résistance et bunda na terrain. Mais ce qui résistance et bunda na terrain. Ba tanga ba histoire ya mondo yo. Bango bato UDPS ba ki baza bato mayele. Po kuna mutu nyonso azaka mayele. Ba tanga histoire mokilo. Même apartheid en Afrique du Sud. Est-ce que il dit siège apartheid des acquis na Zambie na Lusaka? Est-ce que résistance sur azobunda na terrain bo mune longinaï? Même la résistance française, quand bazaki sur le terrain, babane boye ba ki wana za résistant. Donc il faut zaka na bongo ya bato UDPS pour raisonner de mwana. Le problème na bango ezali ba kende kokota na kati ya système. Lokola mende lelo comme partenaire na bango na ba kimbuta. C'est bien bon biso to continuer to tumbala biso. To ko bunde tumbala biso ti to ko sikola mboka wana. D'ailleurs na kati ya idéologie ya résistance mutazane peut précéder. Muto zo mona za pressé na kati ya résistance c'est kaza résistanté. Na kati ya résistance il faut okuta na ba choc, il faut okuta na ba blocage, il faut okuta na ba chaos to za na lelo. Pour tout comprendre. IDPS izalaki groupe ya ba démon ya ba très très o izako trahi mboka mais bazo kosa ba congolais ki ba bundela mboka. Chilombo soka prêter serment c'est bien bon mais boko mona omoni bato ba weli ko kene Kinshasa kuna soko lia madeso soki pe ko mela soki ba mili ko bazo mela kuna mingi omona ba nduluka bino ba ba keno na oluka na bima po ba service wana ya ANR ba service ba Rwanda wana ils toujours présent batiki bango ba bazo baté ba yebi mode de fonctionnement ba yebi de ba osala. Chilombo akozala na iloko moko te. Déjà basine vito nyonso esimbaka pouvoir en mboka ezali yetene muta kozala nango eza ba Rwandais. Mais à quoi ça sert bo ba ke libérer mboka? Parce que mboka na biso tozana problème que ministre de la défense il faut ezala congolais o yazali nommé pas soit disant Chilombo mais Chilombo acha mutu te. Premier ministre eza yete tout eza yete déjà na parlement aza minorité. Bozo mona te ke bazala ko batama maboma. Comment bino bato bogani ba élection mais majorité na kati ya parlement eza bato yo babimi 3e na ba élection. Mais bato babimi 3e ande ba komi majorité na parlement. Mais parlement ko dissoudre Chilombo. Donc eza nango ba aventure ba sali mais ba Rwanda ba simbisinde bato yi DPS touche. Wana na obenga ngo eza nango courte joie. Omoni bato ba ki maman ba okende wana eza courte joie bato bazo wela. Muto abundela mboka ko za lokoso ya mbongo ta wela. Non. Biso to bundela mboka wana parce que même ba future génération ya ba koko na ya bana na biso ko ya ba profiter ba bénéficier na mboka wana. To moni to fani na mboka mindele. Omona mundele ta mso na cancer dans 1 an azokufa mais azo ça la projet à 2030. Azo ça la projet à 2035. Donc cela veut dire bango ba travailler pour la futur. Mais ba congolais ba travailler pour la futurité. Tala moto wa Kimbuta 12 ans gouverneur ya province ville ya Kinshasa. Mais a détruit le mboka wana ndingo na mazo linga toujours à continuer na kacha major. Donc les alliés esprit ya ba africain surtout ba congolais. Nga odon lelo to sala di tumba oyo. Soki mboko esikwami. Na ko servir mboka moke. Après na ke ko sa ba faire na privé. Na tiki nga. Na ko tika la place on éternellement te. Mais lokola batu na esprit na bango ezaka ke na vanda nga pe na koma milliardaire na zo na bonga. C'est ça ya mono moni pays na biso toujours ils a égaré. Batu bazo bango te biso to so sala combat na biso te pona ko yebisa mutu kaka landa biso to zoloba. Mais combat na biso so continuer parce que ba Rwandais oyo biso to yebisa ka bino ke mboka eza occupé. Bango nde baza toujours na manette ya commandement ya mboka na biso. Bango nde basimbi toujours télécommande ya mboka na biso. Longo la télécommande ya mboka na biso za na maboko na bango. To ko continuer ko lutter jusqu'à to boto la bango télécommande ya mboka. Chilombo lelo aza na service ya batu wana akosala eloko moko te. Gisèle, j'ai même ma main à couper. Bato bazo konkende ba soutenir baza libre. Akosala eloko te. D'ailleurs aza déjà coincé.
aza coincé na ba contrat nocturne na oyo signé muto ba promulguer ba nommer ye na 3h du matin bino bobetela maboko mais il faut attendre soni te bato mosusu na Kinshasa bato baza ko informer bango ke Tshilombo Nabini eza bato photo d'ailleurs bakataka internet bato baza na communication te bato baza na moyen information te muto aza na poto nda zobenga muto na Kinshasa pour essayer que ba nommer Tshilombo mais yo leki ozo seplodo toujours pouvoir mais il faut za malade. Donc idéologie mo pena Tshisekedi ba ke Tshisekedi abandé ko bunda 38 ans yango yo yango ni na ba ke Tshisekedi azaki père à trahison c'est vrai yango mon ani lelo biso to continue. Mais nga namoni Kabila na discours asalaki alobi bien ke bakosala passation et puis alobi nakozala wana au cas où nga mona landi yango mutu ayebi singa te nga mo pena na landi yango alobi au cas où Félix aza na besoin na ye mpona quelque chose asunga ye na quelque chose nde akozala wana mpona koaider mais ye aza pena susu te parce que Kabila mutu alobi yango ye mona monoko ndenge natali yango donc j'espère que eza montage te mpo totali discours alisali ezalaki bongo yango lelo tozokamwa ke soki Félix akotravaille parce que question oyo ndeko moko atunaki ndeko mosusu nayambaki liboso na yo totunaki question wana nalobi est ce que Félix yango akoki kozala mpenza zoba na niveau oyo ke ye moto abandi na kiti wana mais nyonso tu Kabila moto asalaka na nsima mais Kabila ntango azalaki na kiti wana ye moto ando apesa lwa sikoyo lelo atikeli moninga kiti mais ye kaka moto ando apesa lwa sikoyo ye basignature nyonso ye moto abando signe te tout yem tando sinete siko présence na ye kozala wana ekozala ndenge nini yango biso totuni bino bo expliquer biso po bato wana baza besoin bayeba babi présence ne sikoyo adosala nini po Kabila andolanda toujours na ye te bandoza place ye bando sinete place bagenda kosola na butu na bamindeli wana Kabila kaka moto andoke na place na ye te donc voilà question na biso yango bon omoni mwana ndeke ntango azoyebisa bino ke oye akozala wana po aider les grands traîtres de la nation Tshilombo. Donc cela veut dire que Sabino qui est Kanambe a aussi Kanabino ba Congolais. Yé politique wana. Siko akoyede Tshilombo na ba fausse commune. Akoyede que le rwanda bande ko boma mingi ndambu batika li opesi sanga na bango. Donc cela veut dire ils ont qui sa collaboration directement ya UDPS. Félix yé moka Sabino ka sala ka cop. Ya za na posa ya mbongo. Azui pe déjà mon solo. Problème na ye makambo na mino mozolo ba wana ezali susu na mutu na ye te ya komi komona kaka ke nazala awa bafungulela kanga porte à voiture eloko ezala mutu na yango wana d'ailleurs ye moto akosala gouvernement te bokomona premier ministre kose retrouver tant mosusu mova parce que baarrangement déjà salami d'ailleurs baarrangement les salama ça n'a rien à voir na IDPS na Félix wana barwande bango monde siko bavandi na kati ya laboratoire bazotala bon tokotiana ni ministre intérieur tokotiana ni ministre de défense tokotiana ni premier ministre tokotiana na budget tokotiana na finance ainsi de suite wana kuti tali ata Tshilombo te aza pe ata kuna ta kotuna pe ata question te ye ba yaka ba pesi liste babi bon yango promulguer yango tia sinati allez publier barwande ta bandu boma batuna est ta bandu mansacre batuna Kasai tout est koyena mutu a Tshilombo donc ndeko zolo baona oyo ye asali même bololé oyo avandaka na kati ya ba internat ye aza na quarantaine na kati ya hôpital bato maboma ko raisonner ndenge wana te même mutu aza na kati ya hôpital bato maboma aza internet ako raisonner makambo Félix asali te mais komona bandeko bazolandaki bazobaki no bango bazwi pouvoir nga nazoyokela bango mawape bazosekisa ngai problème na bango ezali bakende nazomona ndeko moko ya Pierrot soki Muteba mais Pierrot Muteba ozomona te na kombo ezorevese ele mo pe boyoka soni te ndeko boyoka kata soni makambo mosusu ntango ozokomango yo ozokomango mpona intérêt ya Congo to intérêt na yo na Tshisekedi ozoyoka kata soni te pene ozokoma ndenge wana Gisèle tuna bakestion otuna wana te toza na ntango na biso ya kotuna bakestion bandeko Pierrot Muteba tolobaki be totuna bakestion soki oza na baargument opesi donc makambo ozokoma eza nango na ntina te mais eza nde tuna nde question soki oza d'accord na likambo te olobi mpo mama mboka elobako ye mutu ata question na répondre ye te asilisa babesoin nyonso kaka na kokoma ye azokoma biloko wana akanisi nga nazorespecte ye eloko ezosala ye ndenge wana akanisi ke baloba bazwi pouvoir non barwandais toujours baza na kati ya bokonzi wana eredi bango bazosala bakokanisa o biso baloba tozwi pouvoir ça n'a rien à voir d'ailleurs eza baloba nyonso te eza groupe moko ya bafanatique ya baloba eza pouvoir eza toujours na maboko ya barwandais bakoyesa bino na langue nini Tshilombo aza comme étiquette batie wanaka mpo basakana na ye siko bino nyonso bozokende Kinshasa bokende Kinshasa totala so bapesa bino fonctionner total déjà ministre intérieur bino bato botya ye te premier ministre aza moto na bino te affaires étrangères aza moto na bino te défense aza moto na bino te est ce que bozwa mayele ntango bino bolobaki ozwa bato ya mayele mituna bino esalaka selon cela veut dire bozwa banyama
Muto bo bazo nommé économie, yé muto sa gouvernement te ba ko chaba tu ko cha. Armée aux été jamais qu'on soit général mon quoi des général. Beaucoup monde a toujours batango fort ba ozalana, beaucoup monde a toujours balance ba ozalana, beaucoup monde a toujours ba criminel ba bomba ba congolais ba ozalana. Changement salami nani. Donc ba rwanda ba lingeka ba bomba na sima IDPS mais biso to comprendre ndeto yebisi ba congolais que bo comprendre que combat ce que bongi. IDPS loko la longwe na couloir ya ba congolais, ya vrai lit, to tikali siko na chemin bien. Nde ba ndeko ko sabato te, IDPS asu. Baso ko sabato IDPS abunda 38 ans, IDPS abunda 38 ans côté. Comment bato babundi 38 ans pour la soi-disant la démocratie dans l'état des droits, mais ba trahir mboka ko leka bato nyonso. Donc biso tozo yebisa ka ba congolais que combat na biso na IDPS ezaki combat mon côté, sikoyo séparation salami naturellement, ba on ba ki biso to tikali to continuer chemin. Ils ont des problèmes car pour nazo mona bato mususu papa odo nazo bela nazo kokate nazo kokola la te ban bobola na bino pongi. Problème ezali on a ba congolais bolingaka nde soki bokei botutani na mi conséquence était ya ba congolais mingi. Le conséquence était bino bozongi, c'est bien. Bozongi siko to sala lit na biso sans IDPS. Palu ya mwana longo na couloir hein. Palu batekani na bango mboka ba kosa na mo ba congolais te ba kote na kati système ba kei. IDPS nda bandi ko kosa ba congolais depuis kala. Biloko na oloba lelo na lobande ko lobango depuis 2011. Tout ça la réunion mon porte de la chapelle. Na porte de la chapelle na 2011 na mois d'avril. Vegi Gérard Azalaki, Sierre Rose qui kalakamba, moi ça Vegi Gérard Azalaki, Patricia Ketebe Azalaki, Présence Azalaki, Yumutumos Azalaki, tu sais quand même là, tu mais n'atteins quand même à combo Batbayebi. Na yebi saka on a kacha réunion là, ceux qui te soutenir Tshisekedi, à ko trahir biso, papa on a za très très bandakala. Na 2011, batu nyo na réunion non to mekatata on a bi azamutu moko toko fait ça même papa na confiance. C'est un grand traître. Batona nyuso bandima yanga te mais lelo bango tu bakoma isanga babi ah odo zaka no prophète makambo nyuso lobaka ezaki yango to komi lelo wapi IDPS était kambo kabanda kala mabena bango ne babomisi ba innocent ebele babomisi bana batu na banzela kobimisaka bana batu nzoka bango bazolia kana ba Rwanda Chilombo combien de fois possible on a osana marche lobi azu avion aina epoto et là on est sali Chilombo na Soriano bakabona parce que Chilombo tanga moni ba proposer pouvoir. Donc, IDPS est allé parti Oyo et détruit le peuple congolais mentalement et moralement. Même une diaspora. Les gens qui ont été dans la maladie. Les gens qui ont été papa de la la tête. Mais à quoi la tête pour la parce que IDPS a détruit le bateau mentalement. A plongé Bino dans le sommet. Il y a longue durée. Il y a quoi qui est au bout de la mboka. Pas bout de la mboka côté. Pas bout de la mboka. Si on est combat et qu'il y a malamu pour libérer mboka na biso. Oui, Michael Archangelis, bato bazofinga, o bazofinga bayebi na bango leo bazolinga te, donc biso tozana poto pekisa bango kaka te, soki mutu afingi, biso to continue musala nde tozosola. En tout cas, merci papa odondongo ozana biso ndimi koloba na Diamant Noir TV o bazolanda bokolanda émission na Diamant Noir TV o boye na retard botala ngo na Diamant Noir TV bobeta na YouTube Diamant Noir TV nde bokozwa émission oyo mobimba nango ndenge tobandaki ti tokomi siko. Mais yango likambo oyo tokotuna eza question na biso oyo bato batunaka Diamant Noir atuna mituna oyo bato bazotuna ntongo mosusu bakomi mpa na yo te baleki nzela Diamant Noir po tozoma yo koma epa na bino totuna bino bakestion balobi sikoyo kongo yango tokobongisa yango ndenge nini parce que nyonso tu eza mabe kuna mais sikoyo kongo mpo tobongisa yango fo ezala ndeni mpo mingi bazobela ndenge olobi mingi mpena bazolela babi batension ezosala bato mosusu babeli baestoma bamisusu bazolela o estoma ezosala nga mpasi nayebi nini nasala te sikoyo kongo yango tobongisa yango ndenge soki nyonso tu kuna eza mabe omoni bapolitire wana ya bamende na ya bakimbuta wana lokola système wana ezali parce que ndenge balobaka na adage mo na lingala babi lilala moko ya kopola ebebisaka malala nyonso donc bato lokola bamende na bakimbuta bakoki jamais kosala malamu na mboka wana ata botiki bango pendant 100 ans bakosala malamu te lokola bakohabite sikoyo ensemble na IDPS bakomi mutu moko bakomi bapartenaire biso komba na biso soki ezali ke toluka ndenge nini tokosala po tosauver mama Congo parce que mama Congo aza prise en otage na groupuscule moko ya baindividu oyo bazali main armée en collaboration avec l'IDPS siko biso toluka ndenge nini tokosauver mboka na biso donc eloko biso tokosala tozo continuer ndenge tozo continuer komobiliser bacongolais mais oyo tozosala mpe na molili ezali tokoka kotanda yango awa na réseau sociaux te parce que bacongolais balingaka mingi spectacle oyo nyonso bino bozosala boya koyebisa yango bato komba na biso nde ekomi malamu lokola baembrouillere wana balongwe
biso ce que toujours continuer chemin na biso ndenge nini congolais sikoyo to orienter peuple congolais na voie ya victoire. Na repère ce exemple mon koto tu komona ba kataki internet pendant 20 jours na Kinshasa. Oui. Gisèle, nous assure internet to ba kataki na Kinshasa ba kataki ba ta Congo, non? Ba Rwandais ba yebi force ya diaspora. Ba service ya ba Rwandais e yebi combat oyo biso to sala. Sikoyo bazotinda ka bato bazoyeba te ba sous-estimer combat biso to sala. Parce que combat la chose na valeur te benga ba kat internet pendant 20 jours te. D'autant ba kataki internet ba kataki nde biso neti yo neti nga bande ko nyonso to sala bangwa. Ba kati po ba yebi ke communication bino na bato bazana Congo za isute. D'autant bazongisi yango ba yebi de la valeur na bino. Donc combat na biso ngai na yebi yango. Na yebi combat to sala na yebi valeur ya combat. Siko ba service ba Rwandais na bato bazo comprendre makambo te bazo linga ba sous-estimer combat ngo. Ba mona lwa bosa biloko mo za inutile. Mais ba Rwandais ba yebi efficacité ya combat biso to sala. Non, biso to continuer toujours chemin na biso. To yebi ni to sala. Ba biloko nyonso tilo ba osana ba Rwandais na molili to yebi to ça quand même informé. To yebi ndenga tekimboka, to yebi ndenga hypothèque mboka na pona ba intérêt personnel. Mais mokolo makambo ekosila tango tout ekozala bradé na lieu public ba congolais bele ba comprendre makambo nini bande koleka na molili. Po oyo Félix asali eza très grave. Donc a 18 penza mboka pesa ngo pena ba Rwandais ye alingi kaka azala na ye wana soi-disant président de la République. C'est ça. Merci, mais totuni siko bino bozo proposer nini na ba peuple congolais ndé bazolela. Bino ba résister. Et là, comment on a proposé, et là, au biso ba résistance toujours proposé par Congolais. Tout d'abord, il faut voir comment on nous fixe. Batika rokenda à gauche et droite. Parce que même Nzambe, avant ça, là, na yo moto, ali na rappel moto, a comment on a détermination et là, comment on a sala. Ma bé ba Congolais, chaque fois, groupe, tout mon peuple, mero bozoya, et zo me mabango. Au moment, on a battu bazola dans n'importe qui. Problème, les gens, si quoi, le roi, pour comprendre que, ba politicien, on a ba échoué sur tous les plans. Ba Congolais, si quoi, ba comprendre, malade ya Congo eza nini. Oyebi mutu soko azobela. Nazopesa exemple moko boye ya malade. Mutu azobela neti cancer. Parce que Congo eza na cancer moko généralisé. Soki mutu azobela malade ya cancer, abandaka komela bakisi ya cancer. Soki mutu azobela diabète, abandaka komela bakisi ya diabète. Mais mutu azobela cancer, to azobela diabète, mais omoni muko mosusu akomela kisi ya fièvre. Donc cela veut dire mutu wana ningi kobika te. Parce que ce qui mutani kobika, oromona mutu wana aokangamaka na médicament oyo ko traiter malade oyo azobela. Mais Congolais, to yebisi déjà ba Congolais que Congo a un problème moko ya cancer moko généralisé, momo na Congolais er mo ki ameli ki sa tibère, er mo ki ameli ki sa cancer, er mo ki ameli na ki sa fièvre, er mo ki ameli na paracétamol, au fur et à mesure loko ezaka un médicament, ya zo mona ka ke loko yebi ki sa yi. Aussi longtemps que médicament ya zo mela, ezo sale loko mona nzoto na yede. Il ne jamais. Il faut vendre un médicament pour soigner maladie. Il faut que les Congolais, pour y aller, les Rwandais ba sali aventure na IDPS. IDPS na ba Rwandais ba sangani. Comment la biso zali ya ba Rwandais? Loko la ba sangani na IDPS to ko bundisa bango ensemble. Parce que IDPS a collaboré officiellement na ba Rwandais. Donc siko yo biso to salaki, bato yo ba changer ka discours ba kendaka par-ci par-là, bozonga siko na nzela. To ye ba ndenge nini to ko mema komba la biso to ye ba nini to ko focaliser. Quand on a vu que les Rwandais sont considérés comme Baoyo, après, on a attaqué Internet pendant 20 jours. Donc, ce qui a attaqué Internet, c'est que les combat sont considérés. Ils sont considérés parce que attaqué Internet. Et le Kokatori, ça va Congolais, base à la Sikoyo, na eloko moko. Base à la Sikoyo fixe, mais na Royo, ça va Bamdeko. Bokanisa te que tu la rapongi, bokanisa te que tu zaka na combat à Facebook, tu zali pe batu tozo tambola. Kotambola na biso toko filmer ngote, kotambola biso toko la sabino ngote. Mais nanzela o tozo kende, victoire pesa kana nzela wana, mais nzamba lingaka batu bazala déterminé pour ko na place bozo kende. To moni bana Israël ta bazaki na désert, ba komaki na place mo basukaki, ba monaki armée pharaon. Bana Israël ba komi ko lela ba isi Moïse babi mais comment to komi tia il fallait que tu tika na son Égypte. Mais nzambe lokwa ayebisaki bango ki boko koma place na même mabino. Ba koma place ba kendaki na terre promise na Canaan. Donc, bis aussi, c'est pareil. Comment? Mais le problème, c'est que continuer à combattre la bisoté na ba traître le rôle IDPS. Il fallait qu'il babima. Le rôle babimé. Si tu es libre, tu continuer chemin na biso. Mais ça, quand non, tu es là, na motema ya okanga motema, puis tu kanga senti, tu continuer chemin na biso. Tu as dit comment un objectif na biso. C'est ça, on a rôle bayangwana. Mais autre chose, ça na molili na koko dévoiler ngote. Ba démarche tout ça na koko le bangote. Ngaka na zo nourrir bino na espoir. Vous allez focaliser. Botika la ozage. Na nzela obiso tozo kende tina de to koma trahison ya IDPS c'est déjà bon to comprendre ngo
baza déjà kuna Tshisekedi Félix c'est une étiquette akonomé na ministre mon côté a osala gouvernement mon côté nyonso ba Rwandais ba osala ba pesier ba continuer chemin na bango na ba Rwandais ba massacre o nyonso bandoleka to ko mo chango sko na motu na ye parce que yé motu ba opesa signature à lokuta mais azana pouvoir te lokola ça soit fait de pouvoir soit fait d'argent yé mo ga yebi ndenge na rochide ba situation na ye biso to continuer makambo ba ba ke Kinshasa o bino bo kende ou pas non. Biso to kende te ba service à ba Rwandais ils toujours en place et contrôlé ba Congolais non jour biso to sala on a ba service on a ego sous place on a te ça ils allaient objectif na biso ba résistant et là musu na ko yisha ngwana et là musu ça Pour attendre des questions ndeko ya Dadi Pelani alobi maman Gisèle Tuna s'il vous plaît ceux qui faillu azwaki pouvoir est-ce que alingaki azala na pouvoir na ba ministère nyonso ceux qui zaki faillu mutazwaki alingaka azala a travailler mo kwa azala ba ministère nyonso na buku na ndenge Félix apesi ba ministère nyonso pa ya Kabila question ndeko za bon. D'accord, bon, dès qu'on a une question, déjà dans le calendrier rwandais, jamais Balinga qui va faire passer Fayou. Là, non. Parce que le problème à Rwandais, Balingi Mouto a imprévisible été. Malgré même l'amour que ça même Rwandais va contrôler tout, bazo contrôler l'amour, bazo contrôler pe Kachouana. Mais ça les choix na maillot faible, au bango bazaki na besoin naï. Maillot faible les qui dépêche, Félix. Ça les choix. Donc les Kambouya Kolobakio, ceux qui ceux qui faillu la leka qui alinga qui jamais koleka alinga jamais koleka en plus ceux qui ba meka qui couper ça faillu le loko wana ba nga ba comprendre que alinga qui est déséquilibré pouvoir na bango occupation alinga qui déséquilibré pouvoir na bango occupation ya on moni ba sala ki choix et pas ya maillot faible o bobengi na kombo ya o bazo bengi o nazo bengi siko na komba les grands fantômes les grands traîtres de la nation Chilombo. Oh merci ndeko na banza ozwi réponse na question na yo mais ngana tuna ntango olobi olekaki omwamba on atikaki osisa maloba olobi baaventure oyo basalaki na Genève mais ntango yo bengi yango aventure parce que bango nyonso bazalaki esika moko bakendaki kolupa motu moko abima na kati na bango mais yo bengi yango aventure ezalaki osebase na nini na ndenge olobi mais Gisèle oza sur na pays lokola RDC bakende koluka candidat commun na 45 jours ba élection oza sûr parce que aventurier baza sérieux tiens candidat commun na bango ya soi-disant opposition na bango bonga boye ba été en 2017 bonga boye ba été que tikali 45 jours ba na Genève fois bisa mutu moko non les équipes aventure ba ina ça na bango aventure en plus na Genève wana Museveni na Kagame ba tindeli ba émissaire na bango wana ba émissaire na mo bazala ki wana obemi na bazala ki wana mais bon moni bona ba vidéo té donc tout est calculé pas batu wana. Comment Bazolinga va se retrouver, ça la choix de candidat commun, il y a 45 jours à pouvoir, il y a une élection. C'est ça. Dans le sens comment? Merci. Là, ils savent que tu sais que c'est traître. Le film est soutien. Non. Parce que tu as 23 heures avant minuit. Tu aussi ça kalaté papa odongo mtazo mais ma émission tu aussi ça te benga kyo en tout cas respect na yo mais tu aussi ça kalaté ototika ondengo kotaki na biso merci na yo. Ba peuple congolais bazaki na besoin koyoka makambo ya mboka oyo bino ba résistance ceux qui bolingi bokita po bande comme soupe bandol baba tuna yo to tuna bino ba résistant mututu po mpe bazo moyen na sima na bino bakita na bango Congo donc ton bino bolobi ko bokita te obangisi bande comme susu o bazaki to musupe na posa bakita bangi ko Gisèle biso tolobi te ke to bangisi moto biso tolobi boy moto soka linga kita Congo puisque tu peux savoir autorisation qui t'a Congo. Tout Congolais a un droit à aucun mboka sans autorisation et pas na biso. Mais façon na biso auto menele combien na biso to lobi que non. To koki ko kita Congo te parce que makambo ezana kacha Congo ezali combat na biso to bande ko sala te. Combat na biso to bande ko sala ezali que système wana exister les choses na kacha mboka te. IDPS a collaboré na système wana. IDPS a comme si système on a ba partenaire na bango wana ezali babilo konga na za ko identité bango moko ba olo bango lokola bango ba collaborer parce que bazalaki déjà ko collaborer bandakala ezalaki officieusement avant siko e komi officiellement que bazo collaborer na ba Rwandais donc combat na biso ezalaki te que to collaborer combat na biso ezalaki système on a il faut to déboulonner yango muto a monique lokola collaboration ya IDPS na ba Rwandais CPDC akei na e bato pe ba limite tika na bango to tikali jour toko déboulonner système là mutako zonga na ndenge na samba pesa autorisation to santuna na sens wana ndena kolobela
pour tout ça lango ils à l'amalgame, c'est ça. Batuni yo question na ndeko na Michael Archangelis alobi est-ce que ondimaka combat ya Martin Fayulu? Bon, ndeko wana ndenge atuni question soki ondimaka combat Martin Fayulu. Martin Fayulu aza na kati ya ba institution ya ba Rwandais. Azo considérer pouvoir wana. Akendaka na ba élection, alobaki ba respecter constitution, alobaka pe que non pays ezali quand même na besoin ya état de droit. Donc ngana ko considérer combat ya moto te azo considérer pouvoir ya ba paya. Faut na clair. Martin Fayulu aza na kati ya ba institution, azo reconnaître pouvoir wana ya ba Rwandais que eza ba Congolais. Ngana olobaki baza ba Rwandais. Donc tous en a deux visions différentes, tous en a deux langages différents. Na koki ko considérer oyo ye azo salate parce que si on a comment considérer ya ye, donc il faut pas considérer ya Chilombo. Parce que ceux qui n'ont pas ya Chilombo menandimi ya ye, là c'est pas bon et loko biso to boya nde yangwana. Donc c'est ça. Totangi mbangu question ya mais ndeko question na papa odalobaki on ebandeli mais totangi yango kaka tango olobaki makambo ke Kagame bango posa na bango ezali musique ezokala poto ndeko Arsène atuni yango alobi est-ce que ekozonga musique yango ekozonga na poto ndenge yo lobi ke bango posa na bango ezaki ezonga? Bon, d'accord. Ndeko ndenge atuni question ya musique tant nayoka ba Congolais bazobeta masolo ya musique epesa anga mawa. Nayoka ka mawa na sens nini ke komona ba fausse commune oyo eza na kati ya mboka wana. Komona souffrance ya ba Congolais oyo eza na kati ya Congo. Komona humiliation tozo subir na kati ya mboka wana. Mais koyoka ba Congolais bazotuna musique. Nazomona qu'on dirait ba Congolais bakansaka makambo tozo loba. On dirait ça la makata mosusu na Côte d'Ivoire, tout ça la makana Cameroun, tout ça la makana Zambie, tout ça la makana ba pays moko boyeza na biso te. Donc soki vraiment moto azui situation ya mboka na biso atali yango. Akoki même pas kobeta masolo ya musique. Parce que ba Rwandais Kagame na Museveni ba yebisi Chilombo boye. Parmi Babiloko oyo il faut ça la biso, il faut que zongi ça concerne la diaspora parce que ce qui concerne zongi une grande partie ya ba Congolais ba ko longwa na idée ya makamba Congo ba ko talela siko ba ko mobeta masolo ya musique. Soki ba ko mobeta masolo ya musique partout ekotika la wana ba zesu pe na force makasité parce que au moins ba Congolais biso to mona kama makamba mauvais ba Rwandais ba yebi ko anticiper. Ndenge tozali en 2018-19 pardon, ba komi ko étudier 2020-2021 to ça ni prototype toujours pour garder pouvoir nation na kati ya mboka o. Ba yebi bien, excuse-moi, ba yebi yango. Parce que koyoka ba Congolais ba obeta masolo musique, mais ngana zo kamawa. Musique wana boyoki yango banda mbula boni. Et ça li bino nini? Ba musicien wana banda yo sabino ke baza ba leader d'opinion. Lelo oyo peuple o bango bazala ka ba leader na bango ba oboma peuple wana. Langage na bango ezani. Ba pesi peuple mo Congo. Na place bobeta masolo musique, il faut que ndeto luka ndenge nini toko ko sikola mboka. Koyoka ba yango ba Congolais musique yango na kati ya makila na bino. Ezala ka envoûtement, to ezala ka bo pensaka nango. Est-ce que solution penza ya mboka na biso lelo ezama kama musique? Musique na biso na mboka na biso na contribuer nani? Bato lokola ba wela, bato lokola ba jibe, bato lokola ba kofi. So ba vandela ba beta kata masolo Congo te. Alors l'action griffe alati, bazo beta masolo mo lokola bana mike. To luka neno to bimisa mboka na place ezali. Chilombo tanga ki ko signer ba contrat na ba Rwandais aza ko assurer ba ko argent sa musique na poto. Ah ouais okuta na biso. Musique ezo ngata. Lokola système on a changé te parce que beaucoup mona menda ko la ministre. Quand bino bo mona menda za ministre, bino ba Congolais boyebi ba danger, ba dégâts au menda sali, ba crime au menda sali na Congo. Mitema na mino zande. Bo mona mutu lokola kimbuta za ministre. E ko sala bino benande ni kat na bino. Koyoka ba Congolais ba beta masolo musique. Ngai pensa elekela anga, personnellement elekela anga. Nayoka mawa. Na lobaka est-ce que bato baso comprendre makambo toza na mona mboka na biso ou peut-être ba comprendre ngote. So mutaza na besoin musique. Afuti tike na yake na Kinshasa. Kuna obina no ndenge odingi. Souffle no kaka. Mutu pa avec ça au salate. Ba Rwandais soki bazo luka combat ya diaspora ici là po ba yebi force ya combat ya libanda. Soki ba yebaki combat ya libanda force na ngote, mais les basin qui takatin, be batika so libre. Donc, l'histoire de la musique, vraiment, bandeko, ils ont soni kobeta yango, na ba fausse commune belé, ils ont na chamboka na biso, ti le justice salamete. Na Chimbulu na Kasai, 81 fausses communes. Na Yumbi, bauti kozwa 890 personnes, 890 personnes na fausse, na libulu moko. 890 personnes na Yumbi, na libulu moko. Et si qu'elle existe, la makité wana. Et si l'élection est salamakité, bauti ko jouango entre les 15 kaka ya mois entre les 15
le 15 ou 18, il y a moi, Baouti Kozwa, 890 Congolais, na fausse commune moko. Parce que mboka na biso bato bazo sila ndengona yo Congolo yo beta masola musique. Est-ce que soko zaki na potote exemple. Et loko wana ekutaki yo na yumbi. Yo kanisa ki balinga ba épargner yo. Soko zaki na potote. Et loko wana ekutaki yo na Chimbulu, na Kasai. Yo za si vraiment balinga ba épargner yo. Soko zaki na potote. Massacre à Beni ekutaki yo na Beni. Yo penso linga ko za l'épargner. Pourquoi na point wana boko yeba sikoyo ke comment to bundela mboka na biso. Bato ba okufa wana ezali ngai na bino kaka différence ezali po yo za mwa musika ndezo sala ki ba raté yo mais soko zaki sur le terrain olinga ko subir même sort komona bato ndenge bazolobela makambo ya Congo nga ere moko edepasa ngai kamusa ngai ça mais namoni ndeko moko akomi ya matos alobi papa odo finalement tozo comprendre te toza bouleversé bato nyonso tu baza kaka batraître donc olobi kota Martin Fayulu traître kota Félix traître sikoyo nani aza motu malamu nalobi boya bazali na kati ya bainstitution oyo nga nazo considérer yango te bainstitution wana eza ya barwandais nayebi te bakongolais bazoyokanga bien te bainstitution oyo bango bazali kobengama baopposant ezali bainstitution oyo ezali géré pa ya Kagame na Museveni ezali bainstitution oyo ezali géré pa ya biso bakongolais te c'est ça que nazo considérer bango te mokolo bakobima na kati ya bainstitution wana la na obanda sikoyo koconsidérer bango sikoyo lokwa baza kuna na oconsidérer bango te na sens wana parce que Pasteur Ekofo asala combien de vidéos asala ka vidéo moko te pourquoi Pasteur Ekofo asala vidéo kaka moko écoutez vie na ye na famille mobimba lelo baza na États-Unis et bongo bango bato ba babundaka na terrain pourquoi ba s'inquiéter te parce que Pasteur Ekofo azaki na code na bango azaki na mot de passe na bango te réaction na ezalaki comme un patriote congolais quand il est lobby ba rwandais ba comprendre que muto ko gérer te mova le même jour tant ka ba sisi messi mova yaki ko mona pesi mbote ayebisa Pasteur Ekofo en face abi oluki guerre na biso to ko tala place nto memao alo bango yoka sonité bango baza na kati ya ba institution ba rwandais c'est ça le problème omoni makambo bisusu ba congolais bazo linga to yisa bango en face te na Fayulu na Chilombo bango nyonso baza na kati ya ba institution po bazo considérer pouvoir wana mais eloko eza différent na Fayulu na Félix aza na vitesse ya makasi ya trahison différence na bango yango wana Chilombo aza na vitesse makasi mais bango tout baza na même service mais moko nda leki moninga na mbango ah bon mais oui tout Chilombo azana ye pine we nyataka milangi nyataka biloko nyonso ezokenda mais Fayulu nde azokende quand même na cadence mais bango to bazana service moko parce que soko tali kota Fayulu Pierre Lumbi azana aza tuti burundais azaki conseiller spécial pendant 12 ans en Kanambe a se retrouvé opposant comment totali kota Chilombo Kamere yemo kutu babengaki Kamere beau frère Kamere pas avant le même Kamere Valentin Mobaki alobaki papa lika Kamera kutaki na Rwanda. Vidéo na bino no sobo monango. Mais Kamera zalaka toujours opposant. Guignol oyo ya Lushima sala kana RTNC. Aloba yango ye moko ke non azana ba preuve que Kamera a congolais te. To mona côté Kamera kenda ofunda bango ta porter bango plainte pour la diffamation. To mona te. Lelo oyo Kamera za opposant. Et lo kona na mito ba congolais lobela bino lo côté. Bokanisi opposition à Kamera za pour intérêt ba congolais. Bokanisi opposition à Pierre Lumbi et ça pour intérêt pas congolais non c'est ça que na lobby que bazana kata ba institution wana ngai ba institution wana le quoi na considérer kango te na kokipe ko pesa moko na bango te faveur c'est ça langage na ngai ngwa to komi pena ko shite to komi presque na suka émission to umeli mota mulai poto suki na biso mais lelo ba peuple congolais o ba koti na retard o ebisi ba monini po to komi na suka penza o balanda ki biso ne bandi na suka ba question ki be mona tanga nyoso tezate bandeko donc pour na lelo to succès auto ou mérite en moulay beaucoup na retard bo bandeli mission ba question sous ça répondre nazo tanga ngote po à ça répondre quand on est bandeli mais ils ont eu sous bon d'accord na moni ndeko Blaise souvenir azo beta CTO lo azana besoin loba mais yo boya loba de toute façon ndenge zali wana soki to loba pona Chilombo to ju Fayulu to commissaire saint zamabe Félix aza grand traître a trahir makasi mais Pierre Lumbi azali pembe na ya Fayulu pour intérêt ba congolais tende konanga Blaise souvenir Pierre Lumbi ndenga zalaka pembe na ya Fayulu eza na pour na intérêt ba congolais d'ailleurs Pierre Lumbi boyebi yango bien za tout Burundi
azaki conseiller spécial en matière de sécurité à Kanambe pendant 12 ans. Tu éviter miracle ni les salaires comme opposant. Donc bango tout ezaki opposition moko fondée pour na ba embrouiller ka ba congolais. Na sens nga na zolo bela yango. Et là on a eu ba congolais. Séparation ya biso na bato IDPS c'est ça li biso malamu parce que elaki si lelo makambo to bande ko lo babanda kala ke IDPS azokosa ba congolais, IDPS azokosa ba congolais, bato bele babanda ko boya. Lelo bato bandimi. Donc on a IDPS akoti na kati ya système. Bandimi ko komisa Kanambe partenaire na bango. Bandimi ko cohabiter na Kanambe. Biso komba na biso to kosala ngo malamu lokuta IDPS sikoyo esidi. Elo kana ngana lo bayango wana la lutte continue. To bongisa kaka ba moral na biso surtout ba kubele oyo bazaki déjà abati moralement. Zera muke odombo question eza bien rifing banuni alobi atuni en tout cas répondre ngata na mukuse ne se répondre quand même alobi but ya résistance ezaka au juste nini parce que boloba toujours beau chasser ba occupant mais par quel moyen obino beau chasser ba occupant donc eza pena question mo faki na tango eza bien d'accord ça va ndeko occupation tango ekakaka ba communication ya libanda ba yebi valeur na ba yebi valeur à combattre au sala soki mpe tozalaka na mutu na Congo bato wana tofutaka bango te batelema na point moko boye te eza bacongolais oyo bazwi conscience oyo totravaillaka na bango parce que ezali teke biso toza na bato na Kinshasa non bato na Kinshasa ezali teke mutu moko ofutaka vana na point mo ezali bacongolais baza na conscience bayebi danger ya mboka tokóma kotravaille na bango ensemble total tozotravaille na bango toyebi pourquoi ntango Kanambe adéployaka bamilitaire ne na balabala na Kinshasa azodéploye bamilice ne na kati ya Kinshasa asalaka yango mpo baconserve pouvoir na bango basalaka yango te parce que baopposant mo baza wana te bayebi ezali mpe na bacongolais bazotravaille dur mpo na makambo esila preuve ane batya bato ebele sur écoute preuve ane bakataka bainternet ndeko bastratégie ebele oyo nakoki koloba ngo awa te soki oza congolais banda sikoyo koétudie comment résistance ezoumela comment bato wana bazocombattre résistance comment bazokataka bainternet ocomprendre makambo nini oyo ezosalama donc politique na Congo échoué parce que problème à Congo ils ont un problème politique te na moni de comment problème ya politique na Congo ezali te toza na problème ya occupation preuve année basali ba dialogue ebele esimbi na eloko moko te problème na biso toza nango lelo ezali ke mboka ezali na maboko ya bapaya donc toluka ndenge nini tokosikola mboka koluka kosikola mboka wana tokoki koya koloba nyonso awa te parce que ezali place oyo baservice ya bato wana mpe ezolanda biso nga na eloko kana koyebisa bacongolais bato bazalaki abattu bato bazalaki bakomaki déjà na désespoir bozonga na espoir bato bazalaki kobela bolongola bamaladi wana eza lutte soki ere moko otombe il faut la force au téléma au continuer chemin eloko kana na osenga na bino boyebaki etumba na biso ekomi sikoyo kitoko mpe komba na biso ezocontinue mpona bapaya oyo babombani na kati ya mboka na biso na nzela ya bandeko na biso ya IDPS oyo batrahir mboka na biso au grand jour merci. Merci bato balandaki biso bino nyonso bozalaki na biso elongo tokomi na suka donc tosukisi émission awa wana bakestion mosusu bokoma ngo mbala nsima tokosenga eke bato bakota donc lelo lokola toyokanaki bongo en tout cas nga na respecta bainvité mpo mbala nsima tozwa problème te tosepeli na ndenge okotaki papa donc tosukisi na biso merci ciao merci tokomi na suka en tout cas bolanda émission oyo na Diamant Noir TV oyo bokoti na retard tobandaki mpenza kala donc toumeli ntango molai na baquestion ebele ezalaki wana ezalaki mosali na bino Gisèle Lumumba Diamant Noir botuna baquestion na se na kotuna ye bokoma bacommentaire na kozwa ta na oyo nalobaka ezali antenne na bino ya liberté d'expression awa soki oye okoloba ndenge ezalaka sauf ke soki ofingi Diamant Noir atangaka te bolanda émission oyo na Diamant Noir TV ndenge nayebisi bino na YouTube nanga bobeti Diamant Noir TV nde bokomona Odombo na Gisèle Lumumba. Allez, à très bientôt. Bye.